Bande, Langrosco Frokita Labaria, Sofretiga Badastes, Langio Cronsa de Grando Prademande, Nicranso Fracta Baradega Sofranidas, Lekedos, Kedoska, Ne Prato Fracte Baro de Kebaracabasides, Baros que Show Fratina, Barando Cropatela Gopranesa, Le Crosac Chopangre Venitsodia la Mangredia, La Keto Basante, Rangrasso Franemanos, Baronte Quebrando Pande, Li Cabrando Fracto Maragande, Li Kesto Fracta Mangradino Tarea, Ora Bababada, Santo Libra de Cades, Baros que son Fraticalande, Le Prado Fracta Mangradino Base, Ne Prato Fracta Mash, Lange Clando Croste Gelebagio Maria, Li Grossa Frate, Brando Fracto Baracatea, Li Costa Grasto Vredicalobadesque di Gosha. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Precious Father, we give you glory and praise. With our hands lifted up in worship, we bless your holy name. Lord, we declare that you are King. Besides you, there is no other God. You are the God and Father of our Lord Jesus Christ. We worship you. For thine is the kingdom, Lord. Thine is the power. Thine is the glory. Lord, even as we feast on your word, we pray in the name of the Lord Jesus that your word bring strength to each man, bring illumination to their hearts and minds. Yes, in the name of the Lord Jesus, and wisdom will fill the hearts of your children. Direction will come to them. Faith will come to them. By the power of your Holy Spirit. And Lord, everyone else is watching this time, O God, of fellowship and listening to the word that you've given me to bring unto them. Lord, their hearts will receive the word with meekness. In the name of the Lord Jesus, they'll believe your word. Yes, and everyone who is in need of salvation shall receive salvation. The salvation that is of our Lord Jesus Christ. We praise thee, O God, forever, O God. Your name is greatly to be praised. In Jesus' precious name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Masanjole pa Nzambe. I want to welcome you again na lingina yamba bino to sikoyo special broadcast today. na diffusion ya biso Virtual Church spéciale ya Pastor lelo Ted. na église And virtuelle na Pastor it's Ted. been a great time. Ezala Today ngonga is the final malamu part lelo eza parti ya suka of ya course, that's en not fait the whole ezate suka stuff ya about giving no isolo place to nyonso the te ya devil, but kopesa we want to wrap kopesa up esika te na the diabolo series mais lelo today. nde tozosisa Give na no seri place yango to the kopesa devil. esika te na It's diabolo been wonderful. ezalaki We kitoko taking a makasi epuis text from tokotanga Ephesians chapter number buku na 4 biso ebandeli oyo ezala and na verse Ephésiens chapitre 27, 4 verset and it just simply 27 reads, epuis give natangi no yango elobi place kopesa to bisika te the na devil. diabolo. Okay? Toyokani? And we are bringing this to your attention tozomemela yango at epa this bino moment po in ete time, na ngonga oyo mpe na because ntango boyeba ete many don't know the bato operations ebele of bayebi Satan. te They don't ndenge know nini when Satan satana is working. asalaka, bayebi te ntango satana They don't asala know what mosala Satan na is ye, working. bayebi te ntango satana They call azosala what bisika, Satan is doing, they bazobenga say oyo that it's of satana God. azosala bazoloba mosusu balobi euti na Nzambe. Some have a problem with their own Bamisusu brothers baza in na the problème church. ya bandeko na bango na eglise. Omoni Almost an irreconcilable ntango people. nyonso Why? baza na bokabwani. Pwa nini? Why should a Christian Pwa nini have an bakristo irreconcilable esengeli bazala na makambo ya if bokabwani their hearts have been soki truly mitema na captured bango by the Spirit of God? esimbamaki na molimo ya Nzambe. Omoni But these are me all nice oyo things ezali we makambo hide ya behind, malamu you oyo know, bato babombaka na the nsima, words that Satan has put maloba out oyo there satana that people abimisi hide wana behind. ete bato So we got bazobomba, irreconcilable people. alors baza na makambo ya And kokabwana, therefore, they ata can bakoki get along. koyokana te, They can just get along. bakoki kaka koyokana te. Omoni Which is very inconsistent with the oyo Christian nature. ekokani te na kibomoto ya boklisto. Sometimes Ntango mosusu problems there in the likambo church, eza wana na kati ya eglise, fermented, problème wa makasi brooded emitongi emikundi in the pena na covent kati of hell. na kati lokola na And for kati others, ya lifelo everything they mpona look bato at is the mosusu physical makambo nyonso stuff. bazotala yango kaka eloko eza ya mosuni. Omoni Everything they say, eloko let nyonso me tell you bazoloba something. tika nayebisa bino eloko moko, Something may be true, eloko moko ekozala but it's solo not truth. me ekozala bosolo te. May I say that again? tika na bandela yango lisusu, Something may be eloko true, moko ekozala but it's solo not true. me eza bosolo te. God Nzambe is concerned ye with truth. amitungisaka mingi na oyo etali bosolo.
God is committed to truth. Amitia na nzela pona kokokisa bosolo kasi oyo eza solo te. It may be something you eloko moko ekozala ozotala ngo otali makambo nyonso nango eza wana eza solo me ndenge nini nzambe azali komona ngo ntango satana azomema makanisi mona eske ayebaki ke eza diabolo nde amemeli eske ayebaki ke diabolo nde oyebi natangelaki bino ndenge nini yesu ye agangelaki petelo na ndenge alobaki kasi alaki olobela moto oyo alaki nsima ya petelo alobi zala mosika na ngai satana tala alaki osolola na petelo me alobiki mosika na ngai satana po ete yo sepelaka na makambo ya nzambe te kasi makambo ya bato omoni bino bokomprenaka te sosolaka te kasi sikonga na aloba o petelo alaki oloba yalaki kitoko ezalaki lokola oyebi moninga moko boye alingi te likambo ya mabe ekomela moninga na ye azobatele kasi ye alaki omitia te na mokano ya nzambe en fait nzambe alobi yo ozali libaku mpo na ngai yo ozali libaku mpo na ngai eza likolo ya kosepela na biloko ya nzambe abandi koyebisa yo ozali libaku mpo na ngai omoni biblia ezolobela biso na mokanda 1 Chronique chapitre 21 ndenge nini satana atindaki David apusaki David po ete atanga bato ya Israel. Omoni ezala elokola ka mwa recensement otanga bato eloko moko ya moke me satana nde atindikaki. Sikoyo ntango satana azali wana na esika obanda komona ete ye azomemaka bokabwani alingika pesa bokabwani akosala mitema bato ezala kosimbama te ke bango balingi bayoka lisusu nzambe te balingika bazala na oyo ya bango moko balingika bazala basala oyo ya bango oyo nyonso wana eza bimoniseli ya diabolo yebi parce lelo okoki ozala wana ozobondela ozoloba na minoko mosusu na basilabe mo boye yo moni yango ke wana elingi koloba ete yo ozali na bomoko na nzambe wana ezosugere te wana ezali kolimbola te moni kopesa bisika te na diabolo wana nde ntina kopesa esika te na diabolo kotika esika te na diabolo diabolo aza tata ya balukuta ye akosala ete yo ndimela lokuta ntango nzambe alobi eloko ye akosala yo ndimela ete eloko wana ekosalama te wana nzambe abenga aliwa ntango alobai na bana ya Israel bokende kotambola na mabele wana ayebisaki Moïse bokende otala mabele wana ntango bakende na mabele wana balobi mabele eza vraiment kitoko eza miliki na miel ezokita kuna maeto oza na makoki ya kozwa yango te nzambe abengi yango nzambe alobi bango babandeli mabe na matoyi ya bato babandeli mabe na matoyi ya bato wana nde nzambe alobaki omoni and he made them be that. Asalaki bango bazala lolenge wana. But of course they didn't know. Petu ba yebaki te ke Satan azalaki pe sima na bango na in the temptation na of Jesus. Komekama ya Yesu. Jesus finished. Yakendaki azelaki ti Yesu asila. Abandi oyebisa Yesu siko. Abi bongola libanga ekoma lipa. Ezalaki Yesu alaki yalingaki Yesu akokisa miracle moko me miracle ya kibongai to Yesu yazalaki yemo kuna na desert akokaki obongola libanga na lipa alia me wana ndeti na te est-ce que bozo yoka o ngana lo ya akokaki obaluka kobisa libanga na lipa alie kuna alaki yemoko. But what was that kind of a miracle? Kasi pwani ni bika mabongo elingaki provoke elingaki zala kotindika pe kosala mosala ya kibonga yeto egoisme yango na nde nzambe abengaka lisumu egoisme yango nde alingaki Yesu asala legitimement Yesu alaki solo alaki na nzala alaki na posa biloko alia. So that would sound tikanga lielo kasi kosala yango nini yango alaki sima nango pourquoi yalingaki atindika Yesu asala yango po Yesu atelemela nzambe moni. So these are the things that eza biloko oyo esengeli toyeba na kati ya liloba nzambe pe tozala keba tikana la sabino eloko mosusu
na the book of Luke chapter mukanda 22. Luc chapitre Luke number 22. 22. Luc numéro I 22. read for you from verse Na number 30. kotanga à partir verset It 30. says Alobi that you may eat ke and drink bolia at pe my table bomela na in mesa na my ngai kingdom. na bokonzi na The ngai. Lord Jesus is Wana speaking. Yesu Kristo azali And koloba. sit on Abibo thrones, vanda pe judging na the 12 tribes of ngwende Israel. boyeba ko Wow. juger 12 tribus ya Suddenly he Israël. turned. Alors mbala moko Suddenly the baluki conversation took another turn. conversation bongwani na mbala And the moko. Lord said, Kolo alobi Simon, Simon Simon, Simon behold, tala I mean, see, abimona because he was not seeing. wete ye alaki omona te That's the point. wana nde What's the use of tino behold? His eyes nini are yango not short. aloba komona ezeske ezalaki ke miso He neke said, ezalaki see. akonga alobi mona Perceive with the mind's eye. mona na See. miso no amolimo abitala Satan has Satana desire to have ye you that asepeli he mpona may sift kozwa you as yo wheat. po ete atamise yo Lord. lokola ble. Oh, Did bandeko. Peter know? Eske No. Petelo ayebaki non te? But if Peter had Kasi looked in soki the spirit, Petelo he would have atalaki na known. molimo ye akokaki oyeba. You see? Omoni? Because Jesus looked Wete in the Yesu spirit and Kristo saw. atalaki na molimo And that's amonaki. exactly what Satan was Yango doing. wana nde o also Satana alaki sift osala. Peter. Alingaki Let me read it to you another panga translation. Maybe Pierre. Tika natangela bino um, na tradition mususu. he said Satan Abi has Satana asked to have it. asengi po azwa yo. Did you get that? Esko yoki He went to request as though Peter was ayikendaki a loaf of akendo bread. senga lokola Petelo alaki Because lipa mpona God's kolia. children are protected. Po ete bana nzambe bazali ya obatela. So he can't really get access. Okoki kokota Except te he na gets kati na bango. clearance. Soki ozwi You know nzela what I just bapesi yo said? nzela te. Esko He yoki can't oyo get nauti access oloba. until he gets Yo koki clearance. okota kuna te soki bapesi yo nzela te. To sift you like wheat. Mpona kotamize yo lokola blé. That's the living Bible. Wana To eza sift you as wheat. Bible vivante. Kosala yo lokola blé. Look at this. Tala oyo. Simon, Simon. stay on your toes. Tikala Satan has tried his yengebele best to Satana separate ameki all o of nyonso you ya malamu from po me, ete like akabola chaff ngai from na wheat. yo Did you hear that? lokola That's the message translation. lipa. Wana He has eza version worked to message. separate you. Abi ye asali musala ne po akabola ngai na yo. That's what he wants. Wana nde oyo To alingaki separate you from me. kokabola yo na The ngai. New Living Translation says, Simon, New Simon, Living Tradition elobi Simon Satan has Simon asked to sift you. Satana sengi To sift each of you atamise like moko moko na yo lokola lipa lokola blé. Then he said, I have prayed for you. Suka alobi na bondela ye mpo na yo And your faith failed. po ete kondima na yo So when ekoyisama you te. converted, Abi ntango strengthen your yo brothers. So prayer was the komisika remedy. fortifie babien-aimé na yo. Peter was Abi on the phone. libondeli ezalaki remede. Petelo But alingaki he akoya. kept on going to God. Me ye alaki okoba He kokende na kept on nzambe. going to God. Akobaki okende pa nzambe. And he Omoni? still does that business today. Ye azokontinue osala bafere yango ti He still lelo. does that business today. Azosala mosala wana tino lelo. While that fellow is busy working Ntango in his ndeko wana office, azali okipe kosala mosala na biro na ye, he's making requests. ye azali kosenga. He wants to prove to Ye God alinga atalisa that nzambe that fellow ke is only moto serving wana God azosalela because nzambe of paske gain. aza na eloko moko azoprofite. Did you understand? Eske oyoki He oyo wants to nalobi prove to God. alingi aprouve na Now, let nzambe? me show you something in the Tika book of nalakisa Job. bino na mokanda Job. Job Chapter number 1. chapitre ya yambo. Hallelujah. Haleluya. Are you following me? Eske bozolanda ngai? I think you are. Nakanisi bozolanda ngai. Job chapter number 1. Job chapitre ya yambo. Now, Sikoyo the Bible says, Biblia elobi thus, Job Ya did liboso. continually. Okay, no, let's Petelo start alako with this. sala. Now, Tika na there bana na was a version day 6. that the Alaki sons na of God mokolo came o to bana present nzambe themselves bayaki omitalisa before bango the moko Lord. epa These are nkolo. angelic days. Wana eza bikelamu ya ba angelo. And Satan came also Satana along with pe them. ayaki If you read mona the bango. verses before, it Soko tells tangi you ba that version ya Job liboso. was the richest Job man in the alaki East. moto He was a man abosui that feared na God ya mobimba and alaki his obanga children. nzambe. You will think this Pe kind of alaki persons should not have a problem vraiment with comme Satan. ça. Et puis alaki Well, bato not ne so. balaki na likambo te. Kasi moto aboya Why these akozala na people problème came? na Satana These te. things were happening in the Kwani realms of ntango the bato spirit. bayaki Job was in the makambo physical. ezalaki osalama na molimo. Did Job you alaki understand? na These bosuni. Makambo presentation, oyo this pe assembly was happening rassemble in the realm of oyo the to spirit. présentation esalamaki na Satan molimo. was in the physical. Job was in the physical, Job alaki na physique going about his business. kokende kosala misala na ye. And the Lord said unto Kolo Satan, alobi na Satana, whence comest thou? yo uti wapi? Didn't he know? He knew where he was Eske coming. ayebaki te? Ayebaki bisika utabi.
Then Satan answered the Satana Lord ya and nolie said, from going to and fro na in kendaki the kaka earth, kutambola and from walking tambola up na and down in mokili doing what? kokende komata Looking for kokita whom, kona according to the book of kotala Peter, says looking kolanisa for whom he may destroy. kanda petelo koluka oyo He going akodetruire everywhere, yake nayi bisika see, nyonso seeking omoni whom he may destroy koluka oyo nani or akobebisa devour, bomoi to the King akolia James. akopanza lo livre Now ya it says King he's James moving around everywhere. abina azotambola He bisika nyonso just didn't say he's alobi seeking to teke destroy someone. na He alaki said he's oluka moving around. akobebisa bomoi ya moto alobi no na alaki okende And ka the Lord omata said unto kokita Satan, kolo ayebisi hast thou Satana considered eske omoni mosali na ngai my servant Job? mosali na ngai Job Have you considered him? eske omoni ye Have you considered my servant eske Job? otali mosali na ngai Job That there is none like him in the earth. God moko is te bragging with Job. azali lokola ye There na is none mokili like him in nzambe the earth. azotuta tolo na A perfect Paul alobi and an upright moto te aza man, lokola ye one na that mokili feareth aza God. mutu malamu How mpe beautiful it is abongi for God abi azobanga himself to nzambe say that ndeni he ne kozala fears malamu ki him. nzambe ye God, moko what a azoloba testimony. ki ye moko What a azobanga ye testimony. litatoli ya One lolenge that nini feareth God, not you saying it. litatoli ya lolenge nini God te is ntango ozobanga testifying nzambe yo and olobi yango te me escheweth nzambe evil. azotatola mpe ezali wana He repels evil. epi azotindika Then mabe Satan nyonso answered the Lord and said, satana yanoli Does nkolo Job fear God for eske nothing? Job azobanga yo mpo na pamba Did you hear the point I eske was making? oyoki sikoyo See, wana he's alobi asking, azotuna nzambe does Job do these things? eske Job azosala There's a makambo wana point. He's doing it eza because of na gain. ntina azosala yango He's doing mpo it because what you do azofuta for him. ozosala yango mpo na oyo osali mpo na ye Has I not made an hedge about him? abi akendaki eske ayini yo Isn't that powerful? zingazinga ne nesoki eza nguya Did Job know? eske Job ayebaki Because the kinds of sacrifices parce he que was offering basacrifice oyo azalaki kosala na bafrande na ye mpo na was bana na clearly ye a ezalaki sign that otalisa he mpena wasn't ke so ezalaki sure ye alaki about mpena God's sio te na But libateli ya yet nzambe Satan knew why? me Because satana he was ayebaki pwani coming there to parceke always alaki look oya for wana a mpona way to koluka destroy him. lolenge nini akobebisa bomoi na ye See, has I not made a Money. hedge, a fence abi eske about osali him yango and koyina about his mpe house osali clôture moko and about epai all that he ye had? God is ndako na wonderful. ye mpona oyo He nyonso azali does nzambe that azali kokamwa to the ye man. asalaka He yango does mpona that motu to the man's house. He asalaka does yango na that to ndako ya motu everything the man asalaka has. yango na biloko nyonso motu aza nango Do you know God did eske that oyebi with ke you? nzambe aza bongo mpe na That yo his lelo fence is around ke your life. ye atiaka And his clôture na fence is ye around na your family. ndako na yo And his atiaka fence clôture na ye around na all libota na that yo you atiaka have, clôture even na your ye business. na nyonso God is oza that nango concerned. ata misala na yo That's nzambe what he aza said to concerne yango nde alobaki na Job Thou hast blessed the work of his hand. ayi yo pamboli misala ya maboko na ye Is Satan happy about that? eske No. satana asepeli aye nango te And his substance is increasing in epi the mpe earth. biloko na ye In the land. ezomata na If he mokili had mpe na his way, that mabele will not happen. soki ezalaki bongo te wana esalama te So Satan is not as powerful as satana people aza think. na nguya pena te If nde he had bato his way, akanisa soki alaki Satan will nango not, Job satana will never increase. Job alingaki akende liboso te Said, but put forth thine hand and alobi now, sikoyo tia loboko and na oyo touch epa all na that he ye had, simba and he nyonso aza will nango curse thee to thy face. ye akolakelo And the Lord mabe said kaka unto na elongi Satan, na ye Behold, nzambe ayebisi all that he satana had tala oyo is in nyonso thy aza power. nango eza na Only nguya put na yo not forth not your kasi hands. kosimba loboko na ye na bomoi na Not ye te forth thine hand. abi kotia loboko likolo na ye te So Satan, satana in other words, don't take his na life. maloba mosusu elobi So koboma Satan ye went te forth from the presence of satana God. akendaki alongwe na présence And ya of course, nzambe en fait calamities. kalimite eyaki bapasi ya makasi But he went, the way he went kasi to the place of akendaki Peter, lolenge akendaki kosenga mpo na petelo he went the same way to Job. akendaki lolenge moko epa Job You know, and that was something wana eza eloko Paul moko writing to one of Paulo the churches. akomaki na moko ya And he iglesia said, alobi say to Archippus abi boyebisa that he Archippe should take heed ke ye to the ministry that atala God has keba given. na lotomo nzambe apesi ye It must be that something of this koko nature azalaka will happen. eloko ya lolenga boye elingaki esama So that Archippus might fulfill that ministry. Archippe akokisa Something like this lotomo was te eloko ya boye ekokaki koleka I'm not saying you're going around nalobi getting te ke conscious every day kokende about ozala Satan, but conscience ya satan it's ma important kasi to know malamu where eza he lives. motuya oyeba bisika nini mongudani azali When he wrote to the children, ntango ye azokende na bana the church in akei Pergamos, na eglise in oyo Revelation ya chapter number 2, Pergame na he Apocalypse said chapitre to 2 them, alobi na bango I know where you live. abi You nayebi dwell in the bisika place where ozobika Satan yo lives. ozobika bisika satana afandaka Satan was headquartered in satana Pergamos. quartier ne général ezalaki na Did they Pergame know? They didn't eske bango know. bayebaki te If the letter soki didn't come to mokanda them, they would not have ekomelaki known. bango te bango balingaka Maybe bayeba they te just saw things, peut-être bamona makambo awkward moko things happening in that makambo place. moko ya kokamisa But they didn't ezoleka know. na esika na For bango Satan was bayebaki there. te
que Satan anda When he salaki wrote to wana the Ephesian church, he didn't say Satan tango was at work akomeli there. ba église ya Efese alobaki But te he que Satan told aza the kuna Pergamos mais church, tango he told alobi them, église ya listen, you Pergame are ayebisi staying in bango a place abi where bofandi Satan na is. bisika o And he Satan said when azala Antipas was abi tango killed, Antipas Antipas was killed abomaki in a place where Satan Satan. That abomaki means na Satan esika was Satan behind the avandaki killing of Antipas. Satan alaki yenda alaki nsima ya He's not changed bobombi till today. ya Antipas abongwani te tino lelo He's not changed till today. abongwani te tino lelo He goes still requesting. yakenda toujours kosenga And when God says to tango Satan, it's Nzambe okay, ayebisaki Satana go ahead. okay kende sala oyo lingo God moni trusts. Nzambe Because the apesi word yo is already confiance given. parce que liloba no Are epesameli you yo still déjà there? est-ce que ozali awa The word is already given to you. liloba We are epesameli not yo in the days of Job. toza na mikolo We ya have Job the te name of Jesus toza na now. kombo ya nkolo Hallelujah. Yesu We Kristo have the name sikoyo of Jesus toza now. na kombo ya Job Yesu didn't have the sikoyo name of Jesus. Job alaki na We have kombo ya the name Yesu of te Jesus biso now. toza na kombo ya Yesu See? amoni And that's why Peter, yango wana even though he Petelo faced that temptation ata soki before, alai na he said tentation wana resist the devil ayebisaki and he shall etelemela flee diabolo from ya you. kokima He yo said so. alobai bongo He said we'll rebuke him. He said he will go. He soki understood it. otindiki akokende asosolaki That yango happened to him oyo likambo before his esalamaki time of giving his, yambo ya receiving a new botama birth. azwa So he mbotama knew sika that when he became ayebaki born ete again, ntango ya he was botama a new mbotama born sika again. yakomaki ekelamu ya sika He was a new born again. yalaki This is what you ekelamu must moko know ya about botama your sika oyo nde esengeli ososola mpo na So bomo we na don't yo take just Job's alors story. tozozwa ngo kaka te Now, lisolo ya the Bible Job says we are not biblia ignorant elobi of the biso devices of the devil. toyebi Then Job tobosani was te ignorant. misala We ya are satana not ignorant. soki Job alaki ignorant me We are biso not toya ba ignorant. ignorant te biso You toza can ba ignorant te sense. biso Are tokoki you still koyoka there? yango eske ozali awa There's a spirit within eza us. na molimo moko eza na kati na biso And that inspiration gives oyo us understanding. ezotindika biso We mpo can ete tozwa sense. bososoli tokoki We kosentir can yango sense. tokoki kosentir yango That's why we can walk into an yango wana airplane. tokoki otambola ata na Satan has found to avion destroy everyone. We just satana walk out of the alingi airplane. abebisa bomo ya bato No, biso I no longer tokiti travel. olobi I say, tokovoyage why are you not lisusu going? No, no, abi no. mpo na I'm nini coming. ozokende olobi nonono ifo Even nakita before morning, say we are not going to the airport. sino so Because we ezalai can na sense. ntongo We are different. nakoka okende na aéroport te The parceke Holy Ghost is in us. tokoyoka Guiding molimo us. santo aza na kati na Guiding us biso away from trouble. azokamba biso Guiding us azokamba away biso from Satan's mosika snares. Are na you still mabongisi ya there? satana mpe makambo nyonso ya satana eske oza And when we are enjoying our ntango lives, tozosepela na bomoi and na God biso permits that, nzambe mpe God prepares apermettre that table nzambe in the abongisi mesa presence of wana Satan, na and he can présence do ya satan nothing mpe about it. satana akoki osala eloko te Boy, oh he can do nzambe nothing na about ngai it. satana akoki osala eloko Listen, moko yoka First John chapter number 5. I think I read it sometime 1 Jean in the chapitre course of this 5 teaching. nayebi But let's natangaki repeat yango it now. ngonga First mosusu John chapter number mpona 5, quickly. malakisi oyo nazotanga wana First lombango John 1 Jean chapitre 5. 5 Boy. oh bandeko na ngai My. oh nzambe It says, excuse me. First John chapter number 1 5. Jean chapitre It 5 says in alobi verse number 19. na verset And we 19 know toyebi let's begin from bon verse botika 18. totanga verset And we 18 know that whosoever is toyebi born of ete God oyo sinneth nyonso not. abotami na nzambe But akosumuka te he that is begotten of kasi God oyo abotami keepeth na himself. nzambe akomibatela ye moko Did you hear that? eske oyoki He that yango is begotten of oyo God abotami na keepeth himself. nzambe amibatela ye moko Preserves himself. amibatela ye That's the moko word. wana nde maloba To attend carefully to himself, to God apesa keba na himself. ye moko amibatela ye moko Bible says, biblia elobi and that evil one, oyo wana monguna mabe akosala and eloko that te evil one oyo does not moto ya fasten mabe himself on him. akomitia te See? likolo na yo Does omoni not touch. akoki kosimba ye te Does not touch. akoki kosimba ye te Yes, the whole world lies. mokili in mobimba wickedness. lelo efandi na kati ya But watch makambo mabe kasi tala Verse oyo 19. verset And we know 19 that kasi we are toyebi of ete God. biso tozali ya Hallelujah. nzambe Do you haleluya know that? eske oyebi We are yango of God. tozali ya nzambe My oh goodness. nzambe na We ngai are of God. toza ya nzambe We are of God. tozali ya nzambe We are of God. tozali ya I am nzambe of God. nazali ya If you nzambe watch me, I will receive soki salvation. ozotala You ngai are of God. oyamba lobiko That means you oza ya hail from nzambe God. Doesn't elingi mean oloba on yo God's side. You kitala hail from God. You okitala na proceed from nzambe God. obimela epa You nzambe emanate from God. Oh boy. obima epa na nzambe My goodness. oh And the bandeko na ngai whole world mpe lieth mokili and wicked. mobimba yango nyonso God efandaka is na not makambo denying that mabe fact. nzambe azowangana And we te know mpe biso that the toyebi Son of God is ke come mwana and nzambe has given azoya us an understanding. mpe apesi And biso we know him bososoli that is true. So toyebi in ke the eza ya midst of this solo turmoil, we know toyebi him eza that is true. toyebi ye eza ya solo ata na mitungisi nyonso toyebi ye And eza ya we solo him that is true. toza na kati na ye Even eza ya solo his son, ata na kati ya Jesus mwana na Christ. ye yesu This kristo is the true God wana eza solo and nzambe eternal. mpe bomo ya seko Blessed be God. kombo ya nzambe Are epambama you still here? eske ozali So awa in the midst of all these so na things, kati ya mitungisi ya makambo nyonso we biso have the victory. tozali na elonga
We have the victory. tozali na elonga. It doesn't matter how precious, Ata pression nyonso ya ndenge nini satana azotia abi nzambe nkolo na yo ye akopanza satana na makolo na yo. Yoka est-ce que tanga na Biblia alobi akopanza satana mike na makolo na yo, akopanza ye na se makolo na yo. And God is doing that. Nzambe azosala ngo lelo kopanza ka satana na makolo na yo. Sukisa kape kupanza satana na makolo. Nzambe na biso akupanza satana na makolo na biso. Tozali na misala ya kupanza satana. Est-ce que ozali awa? Ayebi ke soki aye contre biso bisika oyo akodomine mwana nzambe eza soki azangi boyebi. Omoni? Soki amiyebi ye moko na Kristo wana eza suka. Tozana isika te pona ye. Tozana bisika te na ndako na biso pona ye. Tozana bisika te pona ye na kata makanisi na biso. Na musala na ngai naza na bisika te, na bana na ngai aza na esika te, na nzoto na ngai aza na esika te, na encourager musala satana te na nzoto na ngai. Soki omoni satana azosala eloko moko keke pa Yesu alobi moto oyo asumukaki te ata babote ne basumukaki te. Omoni alobi moto asumuki te Jean chapitre 9 babote ne basumuki te kasi eza mpona misala nzambe emonisama. Omoni siko toza concerne na moni selipe misala satana. Moni misala na ye biso tozo butalisa misala nzambe wana nde musala na biso antake ba Kristo otelemela diabolo. Est-ce que ça awa otelemela diabolo bengana diabolo bengana ye bimise libanda ye akokima ezaka azaka lolengana azala kaka lolengana bima ni sika oyo. Get out of this place. Bimana kati sika o tala o. I close now. Azo sisa siko. Boy. Oh bandeko. Matthieu number 4. Matthieu chapitre minei. Matthieu number 4. Matthieu numéro minei. My. Oh bandeko. Matthieu number 4. Matthieu numéro 4. Blessed be his holy name. Kombo na mo santo epambama. Blessed be his holy name. Kombo na mo santo epambama. Bozawana? No, let's do Luke chapter number 4. Tikato sala Luke chapitre 4. Na bisikango. Luke chapter number 4. Luke chapitre numéro 4. Glory to God. Are you there in Luke chapter number 4? Na Luc chapitre numéro 4. Verset number 13. Or verse 12. Non. And Jesus answered said Yesu unto him, ayanoli alobi. He said, Thou shalt not tempt the Lord thy God. And when the devil had ended all Satana temptation, asuki he isi departed komeka mana ye nyonso alongwaki atikaki ye pona ngonga. Did you get? He said, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Nkolo nzambe nayo. Jesus rebuked him with the word. Yesu abenganaki na maloba. He rebuked him with the word. Abenganaki na maloba. He rebuked him with the abenganaki word. na maloba. And once he did that, he left. He left. And that's the way to deal with the devil. Are you still there? Don't give him a space in your house. Don't allow him in your church. When you have division or strife, or let him lose every evil word. Don't allow him in your church. It doesn't matter who did what was wrong. Sometimes he's trying to do what is right. So like they say, two wrongs can never make a right. When you make exposing someone's fault a ministry, that cannot definitely be wana I ekoki kouta pena na don't know if you just said what I said. na yebite so boyoki ona soki omeki kubimisa na poasa makambo bafoti ya moto makambo oya mabe peut-être moto asali ya ministre wana ezeuti na nzambe te wana eza satana wana eza kombo na ye oyo ameka memaka soni mpe komikitse pa bato emilie bato osala ete maloba moko ya kokosela bato makambo ntango yo bandi osala bongo yo zwi lotomo na ye yango nde bato ebele basalela internet lelo ata batei
such that even what they say, atake o bazoloba ba blogger moko na internet o bazana musala te bakoloba oyo alobaki oyo ne sika muninga ne mususu omoni. Let's give no place to to pesa bisika te na diabo no azane sika te na kata nzoto azoluka mila kisa yimo na maladi mo bona nzoto na ye yote nzoto na yo eza temple ya molimo santo oyo azomeka nzambe ye wana oyo eza temple ya molimo nzambe akobebisa ye eza ngonga ya kobebisa misala wana ekomona pola mokolo te ekozwa bénéfice ya manifestation te eske ozawa moto moko azoyoka nga sikoyo nano pesa bomoi na yesu te oyo ngonga na yo oyo eza mbela na yo na lobiko nkolo nzambe azobenga yo diabolo moko aza kuna libanda diabolo moko aza libanda wa mpona kobebisa bomoi ya bato kosala ete bato bakende life me nzambe moko aza libanda kuna oyo atindaki mwana ne moko alikinda yesu kristo koya na mokili po atia masumu ya bato contre bango te kasi asangisa bango lisusu kozonga na nzambe. Yesu aya deja azali bolimbisa mpona masumu na biso kaka masumu na biso mo te mina masumu na yo azali mbeka mpona oza na posa te omema lisusu charge wana te okozala arrogant lisusu te. You don't have to stay and walk in the shadows of darkness. Jesus has paid the price. Yesu Kristo afuta de atala. Ask you now to receive oyo na osenga yo sikoyo za koyamba ko reconnaître ye tango sala kyango asala ngo pona yo. May I pray with you? Est-ce que nako bondela pona yo se soki olingi na bondela pona yo lobamba lobo soki solo na motema peut-être ozokumba mutuka ovandi na ndaku oza bisika mo boye peut-être ozolamba qu'importe ozosala siko oza na opportunité omutala ngai bandela maloba oyo nsima na ngai kokutanama oyo nzambe na kombo na yesu nandimi that Jesus is the Son of God. I believe He died for my sin and that He was raised from the dead. Mpona masumu na ngai mpe asekwa na bawe mpona justification na ngai sikoyo natatoli na monoko na ngai moko ke Yesu ya Nazareti ali nkolo ya bomoi na ngai yango wana nakondima na ngai na kombo na ye nayambi bomoi ya seko na molimo na ngai natatoli nayambi mpe lisusu kolimisama masumu mpona molema na ngai nabotami sika nali mwana nzambe kobanda lelo ti na kombo na yesu o haleluya boye malamu na libota nzambe boye malamu. This is the most beautiful thing in the eloko moko malamu na mokili mobimba kubika na yo. Haleluya. Boye malamu lisusu meyoka ozana posa kota na klase ya moboku esengelo yekola na oyo etali bomo ya sika oyo ya mina Kristo ko obika yango malamu eza religion te eza lolenga bomo kubika yango oyambi bomo ya seko esengelo soso ya ndeni no fonctionne yango nde esengelo kota ba classe wana eza ofele ofuta mbongo te okoki tokotangiso otuna mituna toko yanola yo monde na aloba boye okotuna nga mituna ebele te me kuna otuna mituna so otuni na oyana yebi tokolinga ete ko expliquer yo lisusu yango ata kopesa yo attention ebele po ete ososola mingi liloba nzambe ya bomo tokozela yo mikomisa na ekola moboku ndenge nini osala ngo eza na ekampu na l'école de base na yebisa bino lisusu oyo ezala église soki oye na mayangani ya église topesaka mbeka ezali acte na biso ya adoration eza acte na biso ya adoration eza kaka te kopesa moko boye eza koyeba ete nzambe azali wana aza lokola nzambe yango wana nde topesaka bato nzela bareconnaître nzambe s'il vous plaît tolingi opesa libonza na yo nesengo mpe na motema nyonso kokita badetail nyonso ya kosala yango na esprit okoki kokende na lovo d'app store okoki kotelecharge application wana kuna orecharge compte na yo kofungola compte wana ntango osala bongo okoki kotinda yango na code marchand AWC6. D'accord. Okay, or you can, if you live in the Congo, Congo RDC, okoki kosalela M-Pesa to Airtel Mobile Money omona mpe badetail eza kuna soki oza na Europe to bisika mosusu
okopesa na PayPal, okay? Okopesa na PayPal, okomona ba detail na biso na écran. Osaleli PayPal. Okosala pe transfert bancaire. Oza convenable pour yo. Okoki osala ba detail nyonso. Ndenge nini osala transfert na banque na ya ministère. Na nzela ba detail eza pe wana. Kemo na nzambe. Tokozela ete worshiping God with that, but I want to pray for you. Mais singana bonde pona mabonza na bidon. Na bonde la. Pona posa no ya kupesa. Na zoto na nzambe pona yo. Wete bonza ezaka teta zo pesa. Tata molinga mi. Akombo na Yesu totondio. Pona nzela ya kupesa. Tozo sala na sengo. Have this opportunity and privilege to do so. Lord, even as we give now, we declare that our offerings are sanctified by the Holy Spirit. Thank you for accepting. We pray, O God, let what we do today, tika totondio moko nyonso akopesa lelo opportunity, babikuke ya opportunité ya faveur strength, ya makasi. yes, in the name of Jesus. Nakomwa ngolo Yesu efongomele bango. We declare tatoli that God will cause them to expand and kolo increase kusala ete bapanza pe and bless the bafulu works of their hands. opambola In Jesus' sala mighty maboko na name. bango nakomwa Amen. moya Well, ngolo till I Yesu. come on Ala again, tino the kozela next kokutana na bino poso with a koya very beautiful message. na message moko from kitoko the Lord. lisusu. I look forward to leading nazozela in pe God's yo word bika and na give nkemo na no Nzambe place pe kopesa to the bisika te devil. na diabolo.